Zandenga JDK John Diamonica Nzambe ya mwana moke viens dans mon port mokonzi Koffi Olomide les jeunes patos Ornella Yowa Kabongo JDK mopa mokonzi soda poto John Diamonica mwana mbalo mwana ta moto akolinga baninga pe aza moto monene ya kosunga ninga JDK mopa mokonzi baloba balinga te yonde JDK mopa mokonzi. Abonnez-vous massivement na chaîne ya JDK mopa mokonzi. Mwana mbala na mposa miliki mpa bolinga bato ba congolais na ba français bandimi ye JDK mopa mokonzi batika ye afanda na ngwende na ba conseil ya malonga ozo sunga mokimo JDK mopa mokonzi batika ye yende soda poto. Bonjour chers amis, bonjour. Alors c'est bien moi, Grâce Ilondo, Adekar Clean Service. Alors, qu'est-ce que c'est Adekar Clean Service? Adekar Clean Service, on fait tout ce qui est nettoyage, intérieur comme extérieur des véhicules, tout type de véhicules. Et c'est pas tout. On fait aussi tout ce qui est tissu immobilier, les canapés, les matelas, les tapis. On nettoie, on se déplace partout, en Normandie, en Île-de-France et même dans l'Oise. Il suffit juste de nous contacter. Contactez Soda Poto, John Diamonica, mon vieux. Merci pour la force, merci pour l'énergie. Mbote na banyoso ya JDK mopa mokonzi soda ya poto. Merci na confiance, merci na patience pe fidélité oyo bopesaka soda na bino ya mikili. Bandeko na ye ko betela bino lisolo ya mayuya ya ba congolais oyo ya mitema mabe ba onyokola bandeko ya basi na mayuya. Prochainement, na otanga bakombo. Mais lelo, n'est-ce ko avertir les gens, n'est-ce ko prévenir bino que na kati ya communauté oyo mabeza makasi bandeko mibali mingi ba profiter na faiblesse ya bandeko ya basi o bazanga mikanda. Voilà, oyo zo de na kati ya communauté moté ya mabe. Mais na lobi na bino na promettre bino bato yo bayebi que baosala makambo wana mpona na ba information na bino nyonso na ba information na bino nyonso na ba mbina lingala nga na leta ba makambo nyonso nga na zwi bandeko bolanda ngai o bozo émission oyo bokomisa yango ya na bato yo ya mayuya boyebisa bango que soda poto ozela bapel na bino bobenga soda ya poto to solola to yeba ndenge nini ya kobongisa kote wana mayuya na poto esimba asute ba chèque na poto bao ba kolo nango bayebi yango esimba asute bato mingi ba vina bango beba pona prison pona mayuya pona ba faux chèque pona ba cop na ba banque na ba poste par-ci par là. Alors lelo na ye ko betela no lisolo ya bandeko yo baza ko profiter na faiblesse ya kozanga mukanda ya bandeko na biso ya basi. Alors avant que na musika na opesa na sponsor officiel ya JDK mopa mokonzi soda ya poto MK Monique Kasi soso ya mboka
merci na soutien, merci na implication, merci na nyonso nzambe apambola yo. Anita Molembek Abanita nzambe atika yo te po yo zaka toujours wana pona soda ya poto, eza na tongo, eza na midi, eza na pokwa, oza toujours wana pona soutenir soda ya poto, kopesa ba conseil et puis ba encouragement na yo sala vraiment wow, nzambe apambola yo. Et na kobosa na te AD Car Clean 78, il y a mon neveu, l'entrepreneur, le jeune entrepreneur, Grace Ilondo, Anderson, les vieux chinois. Et na kopesa pe mbote na ngai na Cédric et Kobi, Oazali, na Kati, il y a magasin Château Rouge, na Évreux, la Madeleine, na département de l'Eure, 27 000. En tout cas, Nzambe apambola yo leki na ngai. Alors, bandeko, na ye kobeta lisolo ya bandeko mibali oyo bazali kosala ba faux document alingi na liboso bozela na seconde bolimbisa ngai seconde. Merci na patience Nabino. Olimbisa ngai na ngana changer lunettes parce que lunettes oyo eza spécial et enregistré à Makambebele. Voilà, batumi basa na ngote soda poto naza un peu plus informé et puis plus dans matériel oyo sala ke voilà ba makambu ezala toujours na toile. Alors, bandeko na ngai nalingaki bo comprendre que babiloko mususu donc ezali babiloko yo il faut toyekola ko éviter yango. Alors, naza na ba makambo ebele awa batindeli ngai ba faux documents. Alors, ba faux documents oyo et salama na Tata Deni. Tata Deni, so vous la vie Tata Deni, c'est-à-dire na Saint-Denis. Saint-Denis za wapi? Saint-Denis zali na 9-3 93 na département ya Saint-Denis au baza na préfecture na bango ya Bobigny. Au baebi France, au baebi Paris, au baebi banlieue parce que Saint-Denis eza na banlieue. Alingi boyo baramwa différence parce que Paris eza na capitale eza 75, Saint-Denis eza 93 donc 9-3. Alors batebele ba ya ebele na betemno honor ba no pembe na ba no clairement ba ndeko ngai na kozala impliqué na makambo yo. Mais cela ne veut pas dire que na faire souffrir ba ndeko ngai ba congolais. Na lingaka nde ba congolais ba ndeko ngai ba congolais ba conscience que makambo osala eza malamu te. Soko osala ba cop na yo osa mayuya na yo sala yango na ndenge na yo mais ko impliquer bande comme société ko bebisa ba via bande comme société. Alors batebele bazana ba document ya lokuta nazana ngo awa ba carte d'identité française bien ba mikanda ya ba fuala tolo bana ba code bo comprendre ba code donc fuala français batu mingi na bayaya na biso to mona ba ndeko mibali oyo surtout oyo ba otika ba mandefu bazali kobala basi na mikanda ya lokuta oyo ezokuta na Tata Deni donc na Saint-Denis na 9-3 bato ebele na zuba pel ebele bandeko na nga na zuba pel bapel na yeka ko rappeler na bandeko na biso obo sa makambo wana oyo ba ke babenga ngo na lopoto faux
et usage de faux. Faux et usage de faux de documents administratifs de l'État. Le code pénal les a punis clairement. Pour l'instant, je reste ma position dans je n'ai pas l'intention de musika. Parce que les lots bande ko basi belé bazo lela, babengi soda poto ba lela ka pasi moko, c'est-à-dire que ndeko akei kolinga mwasi na papier ya foila. Mais papier ya foila wana ayebi bien que ça nango faux document. Mais ndeko mwasi moya yeba ezate parce que ezali document vraiment pareil ndenge moko na ba document oyo to zaka na obiso surtout. Mais ça ba document utina tata deni. Yo mutokotika siko na émission to na émission siko yeba ke tata deni ezali Saint-Denis dans le 9-3. Donc ba document ya ba faux document ça la tata deni. Ya ngo mona ki ndeko na biso oyo ya 77 pa ndo sala na Disneyland. O beta 24 ans. La poto auto kangai mukanda na ye il y a 2 ans, il y a 10 ans, il y a 10 ans, il y a 10 ans, il y a papier, un document, il y a un côté, il y a un tata deni, il y a un document na tata deni, à Kotisiango, à Timbeliango, à Kangiye, à Joara volé par Turquie, au Banda Soda Poto, au Bibilson à Betaki. Falsification des documents de l'État. À Kangakiye, bah, refoulé déjà. Un minute à Congo. Alors, on est là pour prévenir yo. Na faux et usage de faux, na code pénal, et ça na 3 ans d'emprisonnement. 3 ans d'emprisonnement et 375 000 euros, il y a amende. Andeko, vous avez nous, nous avons le remoko. Bon, là, on a noté, mais nous avons que les un article 441 du code pénal, 441-1. Bolanda bien honnête sabino soki bolandaka boza fort na makamuna banamino boyebi mo ba loi ya mboko yo bokendeka koluka na code pénal article 441-1 sur le binini soki elobi nini toute escroquerie et faux et usage de faux, falsification des documents administratifs de l'État, le code pénal les a puni 3 ans d'emprisonnement, 3 ans de prison, plus 375 000 euros, il y a amende. Yo mutosa ga bakop wana ozo kangozo landangai. Bino ba dozo vidéo oyo bo partager yango na bande ko na biso na peki si yo tenobi bien. Alobi bien na répéter du sous. Na peki si yo to sa bakop na yo osa ba mayu ya yo bo mesana po bolini misala te. Mais bo tika ndeko kende ko kosaka bande ko basi. Souci ya soda ya potonde yango wana. Ya makamuna yo ya mukanda te, makamuna yo ba kop na lokuta wana te, ngana muto ba kop te. Mais ngana zo ya ko yipsa kwa ke na zabe information na bino nyonso. Bino tout au bosaka ba cop na ba kombo na bino na ba adresse na bino na zana ba identité na bino et puis na ba faux papier ba faux document nyonso tout au bosalaka au bo pesa batu na zana na téléphone na oyo donc il y a preuve au son abika sikoyo na kotaka na ministère ya intérieur sikoyo na kotaka na préfecture de police sikoyo na kotaka na commissariat bino nyonso bo kangama mais soda ya poto na de population na te na olinga bo benga ngai to solo la parce que na o benga bino bo ki ma téléphone na o benga bino bo ki ma téléphone yo auto solo no kaka il y a 2 jours na bana bande ko benga yo o ki ma téléphone olinga ko ya na téléphone te ce n'est pas grave yo pe na benga ki yo olinga ya na téléphone te boza so 5 na benga bino na téléphone olinga ko ya ngai te o ki manga parce que
oyebi oni na koloba. Mais ce n'est pas grave. N'est pas passer message. Les Congolais, tous les Congolais et les Zaïrois, vous êtes des témoins. Sur les poteaux, on a le bagité, on a funda rabatu, on a salaraboy, on a le clairement. And on a vu on a benga benga ba ngo yamba na téléphone te, azali bateau yo mingi mingi misusu ba okende na Grèce. Bolanda très bien. Bolanda très bien. Donc, on a répété les souches. Escroquerie, ezali puni na code pénal article, pardon, na bossana je crois, article 313-1. On est à escroquerie. Nous avons escroqué batou. Na l'État, ils ont puni na code pénal article 313-1. Alors, Mouto Azan a y a faux et usage de faux, n'a pas document, falsification n'a pas document, il y a l'État. Azali puni na code pénal article 441-1. C'est sérieux. Alors, nous avons ce qu'on a ma de reconnaissance au sala. Volim Samaï. Ande on a biso ba Congolais, to amite mamabe. Toza mite mamabe. Toza mite mamabe. Tondima, to amite mamabe. So il y a aussi l'émission de Zali Ponoko. Télémela ba comportement oyo. Ma yu ya tout peut-être depuis ba Congo, et non tina poto mais na poto to c'est non ndenge mabe, et refaire souffrir bande ko na biso ba Congolais. Alors, bande ko comment ça nini bande ko bolanda ngai s'il vous plaît. To partager mission. Partager mission et kosunga ba te belé pour partager mission. Boyoka makambo yoka na katia boyoka somo. Boyoka somo. Ba vie ba tezo beba pona bande ko wana. Na lingi bo partager mission oyo pour makambo na esila. So que silité na okena on a loi. Et na loi ba te belé ba okangama. Et c'est une vérité parce que makambo na yoki ba tel na zui bande ko basi ne ba ko lela pasi. Ka pona bino bo ko se ba na mikanda ya lokuta. Alors, makambo za ndenge nini? Bande ko bele ba ko somba ba mikanda ya fuala o te bi bien que eza ya lokuta ba ko nango kolinga basi na Grèce mutu bena longwe awa keti na Grèce ana séjour ka ya 1 an, titre de séjour il y a 1 an ou bien 2 ans, mais a longwe awa na poche na ye na mikanda na ye abombi mukanda ya fuala sombaki na Tata Deni. Vous comprenez? Tata Deni, azanani Saint-Denis na 9-3. A sombiango kuna, a bombiango, a kesikoyo na Grèce. A komi na Grèce, a lingi mwasi, a ebi ke bande konopso faiblesse, o bazana yango, ba na position de faiblesse. Ba o luka ndila bima, ba o luka mangaba mikanda, ba o luka vi, ba ni tutututu, a ye wana, a ye ko kosa yo. Bande ko basi bolandanga malamu. Bande ko basi partout bozali bolanda soda poto malamu bobenga na osunga bino tina ti na otika likambo te batumo boye bazo wuta soki wapi na ba idéologie moko boye na mentalité moko boye ya salité ba ko bibisa ba vie ya bato basi ebele bazo telinga na Grèce na ba zemi à cause ya batata oyo ya awa na batata fuala ya lokuta mikanda fuala ya lokuta aye akosi yo alakisi yo penda mukanda bi talang fola nanga yango na ga fola kuna na kati ya France kana nanga yango yo tout ça bani tout moi si aujourd'hui na talibo ya talibo na be conforme penda ko mukanda penda ko sauf que ya faux ezali enregistré te ezali déclaré te ezali babiloko ba na kati ya mayuya yango ba ke ndikotila ngo bazemi na ba Grèce batata ebele basali makambo yo et ba mama ebele ba se retrouver na bana lelo yango bo mona bana mingi ba koma ba voyou sorte ba chege na poto ba délinquant ba orphelin à cause ya batata oyo ba uta na France na ba mikanda na kuna ba na ba alingi sa ngana moi se yo na fois nous on avance yo to mais cette tito
lolo tondo ba betu ngo ba shit kutu moi sabi non en tout cas faut kota ri na ke mona bena Panam na ke mona bena soda ya poto bena donc mais non au mona soda ya poto te po mukanda waneza ya mapa mukanda ya tata deni alors masolo nezo salama trop ba te belé ba leli ba benga tina Grèce ba benga na Grèce ba benga ndeko moka benga na mboko nini na Luxembourg de benga na Luxembourg abina nga papa soda ya poto amakambo to mona na mboko yo na landaki be mission na ozo sala nga lisolo na ngeza boyi ndeko mwa mobali bokutana nini na ba réseaux sociaux alobi alingi ngai atuninga ba position na ngai na kata Luxembourg na bina na mukanda te na souffrir depuis na ya galère to linga na bi aosunga ngai asala to mi na France na zo mukanda ya za foila ajuku tu photo akangi photo pena donc pas l'exemple qui a za foila solo atinenga photo ya identité na ya mukanda na ye na moni pena mukanda na ye pena be foila na ba adresse tout foila na photo alors na bina ye yaka tokuta na to solo la ndeko na biso ya mobali azwi pe nzela ti na Luxembourg aye alakisinga makambo surtout to solo na ye tout na tikeli pe tondolo asaka na tondolo abina nga bona ozonga siko France na kisa ba démarche na yo akenda libela na benga numéro le ka shooter na benga le ka shooter na la na Facebook boy yaki faux compte bandeko na ngai mibali pona nini alors wana ya masolo ya libanda siko masolo ya France bandeko ebele bazokosa bandeko na biso ya basi ya on obeta set na bandeko ya basi tango moni muta olakisa yo fuala mukanda ya fuala ya ba fuala ala kisona mukanda ya fuala zwa yango kanga yango photo benga soda ya photo na zwa identité na ye na contrôler ye nga na website bino vérité moko boye o bato ayebite awo bango lelo pona makambo yo esila ndeko mwasi soki mobali alingi yo na France abeta lisolo na France bato no so libanda bo capter ngai bo landa ngai soki mutu uti France aye koluka yo na mboka bopaya na mukanda ya fuala zala mayele zwa kaka identité wana kombo na ye adresse na ye date de naissance na ye okayoka photo otindeli soda ya photo na monika kombo na ke vérifier nazala moko awa na uti ko vérifier yango ezala ngo faux azaka na titre de séjour il y a 1 an azaka na titre de séjour il y a 1 an mais pas ya bandeko basi abimaka sikoyo fuala. Est-ce que c'est normal, peuple oyo? On a une question. Peuple oyo, est-ce que c'est normal? Bo vivaka na ba cop, bo vivaka na ma yuya, bo vivaka na lokuta banda boya ba poto, bo tika ba mandefu. Ya omoni ndeko na ngai ayi komaneno alobaki soda ya poto. So omoni muto tika mandefu zoka ebele keba. Tuna inanu. Azaka mutalibo mato azaka mutalibo mate. Pona nya utika mandefu ebele boy. Yango bo mona so muta bandika liboma ande fufo ya ebele oso croiser kaka mawa trop o defaka mbongo ya muta liboma te bo à chaque fois croiser ye o regretter alors makambo yo nalingi esila na obet lango c'était avant de komana loi avant de komana justice boyebi bien ministère intérieur donc ministre intérieur na ministre ya justice pas à garde des sceaux bango mbale basangani basala équipe choc diyo moko choc soki na komisi ba makambo na maboko na bango bandeko na ngai bino so oyo bosa makambo na France ba vi na bino et baby non seulement bosa la prison mais ba ko refouler bino parce que ezali usage faux et usage de faux falsification de documents administratifs de l'État est puni du Code pénal article 441, point tiré, 3 ans d'emprisonnement, 375 000 € y a amende.
ndeko na ngai okofuta botika konyokola bandeko basi bozala pe mayele bozala bilanda te omona kaka papa moko atika mandefu boye yo wana kaka jogo vrai jogo botika bilinga bilanda bazoprofite na maillon faible banani bino bandeko basi obozangi mikanda bandeko basi bozangi mikanda bofungola misu na bino bofungola mayele na bino boloba ke soda ya poto afongoli biso misu tozwa mayele kolanda kaka te mpona mokanda mpo oza na pasi ya mokanda oyo lokoya na mutu moboye ndeko na biso moka mwasi naluka nanu nkombo na ye bandeko moi je fais pas de blague nasala blague te ntango nasala bino émission boye nasala blague te bon nayebi te so na droit ndeko na biso mwasi nalobaki mpe na émission oyo koleka kala mingi te ndeko na biso mwasi akutani na ye ya moboye kaka na France ye wana lambi ye mpo na beauté na mwasi kitoko eya pasi na mawa mwasi ya bato soki aki kozwa zemi andimi zemi ayebi kaka ke na zemi wana eboteli mokanda na suka parce que mwana lifalansa soki edeklare mwana mama kozwa mwa 1 an na ye en attendant basala badémarche azwa mokanda na ye ya bien azala na kimia mwasi ya mitiki mwasi kitoko me fotala ye yango baya yo ya mandefu wana na donc eya mawe kaka mpona nini azalaki na mokanda ya fwala ya lokuta ya mabe ake kolakisa mwasi alingi ye alakisi ye abi na ye kobanga te na kosala tu mpo na yo okozwa na yo mokanda il faut ka tobota mais quelle mentalité mais oyo eza bacomportement ndenge nini oke kobotisa mwana ye bato mpena mwana c'est-à-dire ozomona te ke ezali responsabilité monene obotisi mwana ye bato mwana na lokuta na kati ya lokuta mwana bato mwasi andimi baresponsabilité nyonso tu wana andimi mwa esengo wana atiki tondolo mwana ye kozwa zemi ntango azwi zemi ekomi na kobota abandi koyebisa mobali ke voilà il faut sala tout ke okende dia kodéclare mwana mobali alie coin mola komokima tim comme ça akangi mobali abini me nazo comprendre te nini yango eza nini yebisanga vérité eza nini ayebisa mwasi vérité abi nalingi yo mingi problème eza nango te loka osozwi zemi soki mwana abotami moyen adéclare eza te mais na oluka solution toluka vrai foi la adéclare mwana problème eza te sikoyo ndeko mwasi atuni ye mais bongo foi la oyo ozalaka nango ezalaka foi la ya ndenge nini abi na ye eza foi la ya mapa papier ya mapa moye kuna seki eza te mpo na seki esa bien te bolimbisa ngai na oseka te esa bien te papier ya mapa eutaki na tata deni bosi bocomprendre tata deni eza wapi na 9-3 tata deni santa deni bandeko na ngai c'est très grave ce sujet beau partager yango ekomela bandeko nyonso partout à travers le monde parce que bandeko wana baosala à travers le monde basala tour du monde na ba fo mikanda mpona okende kotrakaka basi ya bato bana bato ya basi okende kotiaka bazemi droite à gauche mosuku takenda tina Turquie akosi soki 3 jeunes femmes ya kitoko atikitiki bazemi mais bandeko nanga mais peuple oyo nayebi te mon Dieu quel peuple akoza motema mabe boye ndeko no ya mwasi bino kotie ezemi na papier ya lokuta opesi ye bafausse promesse opesi ye baidéologie moko donc ya lokuta orassure ye mpenza ke voilà akokota France akozwa mokanda parce que mwana obotama mwana ya français mwana ya lifalansa ya fwala donc komitunisama na yo te balwa mpe boyebi te okosikosi bana batu ti bazemi partout bazemi kotikoti batu ya lokuta mikanda ya lokuta mikanda ya bafwala ya lokuta yango na yobetela yango sete bandeko na ngai prenez conscience parce que na kotelema likambo oyo ti baokanga bino so bokontinue alors bobenga ngai nazongi lisusu bino baoyo boza bamessage na ngai na batelefone na bino bobenga ngai tosolola toyeba nini ya kosala tokoka koluka koede bandeko bisa basi oyo bino bobebisi bavi na bango sino te un homme averti en vaut boyebi alors na osuka awa
na banzi bandeko na ngai o bolandaki ngai bozwa conscience ke na obetaka masolo vrai na problème na mutu te nga funda ka mutu te la preuve bandeko so na funda na funda makambo na omuna awa bandeko na makambo na omuna awa eza somo na kola kisongo te ondima te mais so na lakisi kaka mundele police mbila ya mboko so na lakisi bonka makambo na kati awa poto ba adresse ezali ba kombo ya mboko ezali ba prénom ezali ba poste ezali makambo tout na ba adresse esika bavandaka na ba ville bavandaka ba code postal ba département tout na zone yango na ngido sa ba recherche nyonso na zone yango awa na bengai bango o ba olanda ngai ba olanda émission oyo na bengai bango ba okima na téléphone bali ko yamba na téléphone te mais on lobi ke mbala sima na otanga ba kombo mbala sima na otanga ba kombo so bo se manifester te bo bengi te na otanga ba kombo na ozela bo manifester na ozela bo benga to luka neni ya koboma moto un arrangement à l'amiable parce que bandeko basi ebele bazo souffrir na niveau ya kosakana te bazo souffrir na niveau ya kosakana te alors na osukawa ndeka nalobaki po panza video oyo epanzana bato bazwa conscience batika mabe alors le justicier dit Janon Fitu oya colonne Allemagne ozoyoka mabe auto sala bandeko na basi na ba faux documents Samouraï Manza ou l'italien ozoyoka les sapeurs bienvenue bien qu'en allemand 72 et puis Gianni Kabouikou les rassembleurs oyoya Paris Centre abandi ozolanda ngai tata mwasi ya bana mama mami Charlotte Ntilu ya dre yokutu na koloba te yo zakaka wana zalaka wana tata mwasi ya bana noko ya bana yeyo tala masolo oyo na ekopesa bino lelo bo partager yango ya Guibert Dibanza les monuments ya Caroline du Nord motema ya mama Geneviève Dibanza to partager émission oyo partout et comme la bande qu'on a biso bino nyonso obosa onaki bosabonaki boko nye kosabone bosabone obozali kosabone nzambe apambola bino na kombo na nzambe na kombo na mokonzi na kombo na grand prêtre Jésus-Christ de Nazareth azawana ausunga et kosimba et c'est simbaki eloba le président Alain Dizoizo oyo ya TV55 Yolo TV55 en tout cas ba mbote sikozali na monaka nyonso Didier Nitu na bosa nyote na monaka nyonso merci nzambe alola apambola bino en tout cas na kosuka awa mère double oyo ya vie Souza en tout cas merci na yo ozanga kate maître Alain Lyon petit maître Nico Jack Bauer en tout cas ba mbote bisika bozali bino surtout nzambe alola apambola bino Jerry Lubaki na maman Louise na Bruxelles ya bino losako yango wana en tout cas tokomi la prochaine émission ciao ciao. Bonjour chers amis, bonjour. Alors c'est bien moi Grâce Ilondo Adekar Clean Service. Alors qu'est-ce que c'est Adekar Clean Service? Adekar Clean Service, on fait tout ce qui est nettoyage intérieur comme extérieur des véhicules, tout type de véhicules. Et c'est pas tout, on fait aussi tout ce qui est tissu immobilier, les canapés, les matelas, les tapis, on nettoie, on se déplace partout, en Normandie, en Île-de-France et même dans l'Oise. Il suffit juste de nous contacter, Soda Poto, John Diamonica, mon vieux. Merci pour la force. Merci pour l'énergie. Si vous avez aimé l'émission, n'oubliez pas de laisser vos commentaires, cliquez sur la cloche des notifications, likez et partagez. JDK John Diamonica TV, votre chaîne. Papa Soldat ya Poto.